ba mama to fanda te. Bébé quoi. Chaba Kasongo Shakira Beton. Oh oui, chérie, mon bébé, oh là là, bien. Irène Masiandoki. Mon perso, mon satiro et la takalia, Siange Katana. Abituma Basua, Yobundi Sangaïa, 5 ans. Jamabama, la modèle, Tina Famia Ibe. Masiandoki, Enakoma, Kobanga, oh. Zuwa te poto leki bino na musala tokenda kabongo na Tisha Blessing Hand Mère Loboko na kati ya Londres balobi service traiteur ya kano ya propre ya qualité internationale ezepa ya Tisha Blessing Hand Mère Loboko yo mutolingo salisa feti no ya baptême anniversaire mariage au Saint-Valentin journée de la femme matanga olingi balambela biloko ya propre ya qualité na prix ya bien benga Tisha Blessing Hand Mère Loboko akangi masolo na Londres. Abimaka kenda kape partout. Yope mutozo bala nao na France, na Belgique, na Italie, na Suisse, na Allemagne. Ko hésite te kaka na numéro zomona. Benga Tisha Blessing Hand ayaka. Service traiteur oyo. Tozo respecta ngo makasi po musala nango. Biso sango deje kenda. Bo benga na priya bien obongisa feti na okozala jamais dessus. Tisha Blessing Hand nenge bozomona kabanzungu. Ya qualité onde konanga ato bengisi wapi akoya na biloko ne nyonso bobo sana te bande kwa Londres babi Mère Loboko alambaka pe banzungu o mwa bimpiatu o makaya bupondu bana Londres oza fatigo linko lamba te yaka kosomba biloko deja balamba epa na biso taba ya sur kwanga ya propre to lambaka nyonso e pesa zuwa te poto lekibino na musala Tisha Blessing Mère Loboko anzambe. Bonjour, bonsoir, Nabamouri Zignon, Soba Mesana Kolanda, Iran, na Masiandoki TV Identité à Bundes. Oh maman, bine la cabino, kaka masolo ya solo biso tobetaka aubergine te. Topesa kambote na bandeko partout aux alinzambalo la abomba bino bandeko bolandaka Iran na Masiandoki TV. Bo s'abonner na Iran na Masiandoki TV. Soki na do s'abonner te ndeko nanga ko raté te s'abonner na site o parce que biso tobetaka masolo ya solo tobetaka aubergine te. Tosaelaka proverbe 19:20 po sunga yo nanga na suite ya vie toyaka pona ko sambisa batute me toyaka pona ko pesa conseil pe ko fungola bandeko misu ba o nanu bazaki diba na makambo zo sala manase na tango to bandi ko pesa famille nyonso partout bozali ba bonne fête na bino parce que to koti déjà na mois de décembre nzamba lola azwa lokumu komona mois o ezali ngolu kalate sumasi suka bateli biso na makila na ito zokota 2025 yesu masi azwa lokumu bomba biso na mawana osala biso grâce to mona 2025 voilà bande konosu banda kabiso partout nzamba lola akanisi la bino ba bonne fête na Betty la patronne na moi ça les kimi bali na mbongo ya Dorte Achille kapesa respect na maman 22 moi sur amibla 22 ndako na Versace bonne fête na Betty la patronne pourquoi pas na meta la brésilienne na kati ya Birmingham mais babi moi si ya pembe ya vie na nga Jansi Bolanga to pesi ba bonne fête na Jado Fumu ya Zélande o ya la reine Vanille na kati ya Belgique vient nga Jado Makola Jado Fumu ya Zélande ba bonne fête na bino ya Willy Moucheni les vrais codes des codes amboka papa social ya Willy Moucheni merci ko première dame de Lausanne Maman na Andiri Djilouawa, un enfant pas comme les autres. Merci ko Oumela na Katia, Switzerland. Bamourir Irène Masiandoki ayaka boy. Pourquoi pas toper sa bonne fête na José de Londres, Sida Bilele, mon vieux José de Londres, Sida Bilele na Katia, Switzerland. Bana Suisse ça va. En tout cas nzambalo la aboite la bana Suisse nyonson abate la patience Masakuba ya prêtre Masakuba na Katia, Switzerland. Bamourir maman Irène ayaka boyne la kabino masola solo na bitaka aubergine te la na kofi ko bossa na maman Bibi chez Mwanzambi et ou noté en direct des 001 BBC de moi-même Bibi chez Mwanzambi ba bonne fête na yo
001 BBC Bibi chez Mwanzambi Euno. Merci na Naomi Mwenge ya papa de Gaulle na Katia Luton. Balobi ba bonne fête na Fifi Tomo la japonaise maman na Erastine tantine voisine na Katia Bundis. Ba mourena ba moureuse maman Irene ayaka bwene la kabino ba publicité ndenge bomona ka Grasslight cosmétique ezole kawana boutique Rehoboth kolata kitoko ndeko nanga ba fête yango o atelite akolia bonanete benga mama Cornelia logo na ezawana o ba snacker benga osomba gamme ya mafuta na ebisaka bino confiance elekela na Grasslight cosmétique mama Cornelia umela boutique Rehoboth kuna pe lalite yaya ba garantie à 10 ans eza kuna ba sexo ya ba kombo nyonso ba perruque ezali epa ya mama Cornelia Lutadi la mwana télé 6 mois sia tata bobenga ba rouge à lèvres ezawana soki opesi papa bisou elongwaka te na prix ya bien na ba poudre ya qualité to kotisi bobenga numéro ya téléphone ya ngwana soki ozoluka ozozwa ete benga mama Irene okozwanga. Voilà ba mourena ba moureuse mama Irene ayaka boye na la kabino masolo ya solo parce que batu balandaka nga baza batu ba raisonnera bien loko la Fatou Sen la sénégalaise Fatou Sen balobi mère boss boutique fils fashion na kati Kinshasa ezoteka baganye kitoko pona kokita ba papa mabumu na ba mama ba tepe biloko ya kitoko benga biso mbangu logo na bango ezawana fils fashion pardon na kati Kinshasa ezawana ezosala musala ya kitoko baloba mayaka biloko akano ezakuna ndeko nanga talaka ka Fatou Sen la sénégalaise niveau za sikwazo teka biloko kafu bobenga biso ba mourena pa moureuse nyonso na ela kabino masolo moko vite fait ndenge kaka ezalaka nazobeta liso na passe na motema eza nango pe mukuse eza lisolo ya ndeko moko na France abengi mama Irene alobi mama Irene naza na problème beta liso na nga parce que opesa ba papa conseil na ebisa ki binonga Irene Masiendo ki na fin de l'année si tokota 2026 tokozo ba AVC ebele nazokosa bino te bozi atokota 2026 masolo eko changer ba papa na ebite basala bino nini ya mwana bobenga biso poto na tangawisi ya ba pigment na matungulu ya ba pigment papa yaka kobongisa nzoto mama pe yaka kobongisa nzoto o baby o uti kobota nzoto e baby yoto papa 3e lokolo moi jar benga biso somba tangawisi ya ba pigment na matungulu ya ba pigment tozana ngo awa na kati Allemagne benga biso na kopeso numéro ya mutu azoteka yango. Voilà ba mourena ba moureuse mama lobi mama Irene naza moi c'est libala to sali 28 ans na mobali to boti déjà pe bana si bakoli tovanda kabia na libana biso makambo ezanga kate ndenge ba couple nyonso ezalaka me ya grave penza ezati mama Irene kaka ndengo lobaka tokozo ba AVC belé makambo kotonda biso na se na tango papa fongola nzela Kinshasa ba mourena ba moureuse ezo sala bino choc te masolo nyonso nazobeta ezaka papa Kinshasa mama Kinshasa bozo sosola te que tant eza mauvais to banga nzambe Jésus Christ revient abi mama Irene papa kenda Kinshasa ndenge papa kenda Kinshasa bongo nzoka ici azwa na ye mwasi kuna mwasi wana azwa mama Irene amema eti na famille na ye bayebi mwana mwasi wana menga awa na yebi eloko te papa ki pakanga très bien papa pesaka nga mbongo asombelaka nga ya kolata ya kolia to defanda ko na Belgique papa futaka ndako na ye papa tikelaka nga carte na ye ya banque papa salaka mama Irene côté finance na lelaka te soki basi apoto bazolela ke balataka te baliaka te mibali bapesaka bango te mama Irene ngapa mobali nanga akipaka nga très bien ya natia na au point soki poza na mobali akipako bien ya soki azwine likango otiki no karati yo zano bien to baba bongo te bolanda lisolo abi mama Irene papa nenga kipanga bien bongo papa kenda Kinshasa zonga kasombe sika tongara sito kenda pe Kinshasa nanga deux fois nzela moko mama Irene na mona peloko ya mabete en tout cas côté wana vraiment likamba mutu longola meloko nini na bengi po pesa papa conseil mama Irene ndenga zwa mwasi bongo bolingo na mwasi famille na ye bayebi abengisi mwasi na poto biso toza awa na Belgique bolimbisanga bandeko na lobaki France na BBC solo biso toza awa na Belgique baza na Belgique mutapesi solo aza na Belgique tango abengisi nde mwasi na auti Kinshasa mwasi nde akomeli na France akomi epa ya belle sœur ya mwana mwasi ape biso bisolo donc papa abengisi bikangu na ye aye France na France akomeli epa ya leki ya papa azali marié aza pe na oya yebana mwana mwasi wana afandaki epa ya belle sœur na nga na France nga pe na yebaki te mais belle sœur wana aza belle sœur moto solaka ne bien mama Irene banzela nini en tout cas solo penje sila karaté baza batumo baza très compliqué belle sœur wana nga tozaka na problème te to solo la très bien mama Irene na tant moko boy mobile nanga afungoli nzela ko kende France
France moke ake kotala lekini na France mama Irène na kosomba ba cotiste na biso biloko na biso ya Belgique na pesi papa atie na voiture amemi ake France kotala ba neve na ye na ba nièce na ye bana ya petite sœur na ye mama Irène eza normal so na ne papa to kende atikala non obetaka aller retour mama nzoka nde papa bengisa mwasi azalaka na France akome na ndako ya belle sœur nanga mobala belle sœur nanga banda ene kosepela te ipare ndenge na yoki mama Irène mwana mwasi wana avandaki kuna epai ya belle sœur nanga ti epesaki tan lokola eza poto fo akende kobwaka papa sikoyo abwakisi ye na France mpo na nini azobanga komeme na Belgique mpo makambo ekoyebana mpo ngane toza na biso na problème te toboye na biso mpe tala mibali nde basakanelaka mbongo mama Irène bafamille na bango bazosouffrir na Kinshasa mama Irène balingi kosunga bafamille na bango te kaka kosungaka bamakango mama Irène ngane toza bien toza ndako moko toza na problème te mama Irène abengisi mwasi azalaki na France avandi pa belle sœur nanga tingo ngikokaki akende kobwaka ngunda tanga ke kobwaka ngunda na sima nango nde belle sœur nanga aye kodécouvrir ke mwasi ya papa nenga ke kobwaka ngunda akomaki kobima na mobali ya belle sœur nanga mama Irène epesi mbwa aboyi mwasi ya papa nenga azaye kovanda pa belle sœur nanga zokende musala azotika ye kuna papa azouta Belgique azoke kote na France nzoka beau-frère nanga donc mbanda nanga mobali ya petite sœur ya papa akoma kobima na likango ya papa bengisa na Kinshasa bakoma na bango bolingo mama Irène leta mwasi wana abima na ndako wana akende koboka ngunda akenda na zemi ya mobali ya belle sœur nanga mama Irène mobali sœur nanga paza mwasi lokola nga mona kinda kone mwa biloka mike ba changement leta landela aye ko comprendre que mobali na koma likango ya mwasi oya na ye mobali nanga abengisi na Kinshasa mama Irène famille na bango ekoti mobulu na minute o libala ya belle sœur nanga na France ekufi mama Irène mwana mwasi wana aza na zemi il faut abota zemi ko munene zemi ya nani ya mobali ya belle sœur nanga mama Irène pesa conseil na mibali tala désordre oke koluka na couple ya leki na omengana na ndako malgré tout na yoki yango topotani tosali nyonso mengane toboye nte mama Irène 28 ans mariage na okende wapi tosomba ndako akipanga bien makambo wana etalinga te mais choc ezali pa ya belle sœur nanga yango pesa ba belle sœur conseil tala loko lingi basala te kosala pe moninga te yo ya mbili kangwa yana obande kono beta lisolo opposé ya mongongo na se poto se comprendre bien ça va bozoyoka kitoko koganga mona traumatisé matoi na bino foto kendaka boyebo landanga na bokebi mama Irène pesa conseil na ba belle sœur bote ya mama kasi eloko lingi basala te kosala moninga te tala eloko asalinga mama Irène tala eloko efuti na minute de bala belle sœur nanga ekufi famille eza ya koningana epesi pasi epesi mawa partager lisolo like vidéo s'abonner teyama proverbe 19:20 nzamba lola apambola bino tokutani mbala sima soki mwana mutazongi te bisous bye bye. Ah, merci beaucoup. La deuxième fois, c'est gentil. Ok, je vous en prie, merci. Ah, deuxième. Fashion. Yango quand même na mon yango senga cuir ma casquette à la qualité minisa. La photo non le passe la commission et bien ma caisse. Bonjour, ça va? Soyez le bienvenu. Merci beaucoup. Et on a tous les vidéos maintenant c'est dans bino duka Fils Fashion. Et t'es qu'à bloquer qualité. Là qui sont on a vu musique et banane et robe. On a tout un petit mot na ça la qui signe on a commandé à pour na bano blonde. Ça peut son adresse na bino. Bienvenue. Alors, dans la boutique lingerie Fils Fashion, en face il y a Shopping Mall, Galeria Mall, le nouveau bâtiment. Dans la niveau 2, local S17, avenue Lukusa, commune de la Gombe. Ah, tu as fait comme bien accepté le bouton ma casse. Ma chérie, on a pour aider. Vous avez la qualité parce que là, pour ça, tu as rencontré la bourse, déjà les classes. Bana Europe, bana kini bakosaka ngo te. Ndenge bozomona ba sous-vêtements biloko ya sexy o nazola kisabino eza na Kinshasa. Fils Fashion ememeli biso poto na kati ya Kinshasa. Na adresse o bozomona ndeko nanga oza na poso somba sous-vêtements ya Kano Gen.
collant eloko nyonso oza nango besoin eza na Fils Fashion. Toza pe na biloko ya bapapa basengle ya kitoko ndenge kaka bozomona mpona kolatela baveste. Papa oza libumu mwa munene olingi sengle pesa yo forme na mwa libumu benga yaka na Fils Fashion. Adresse yango wana libumu ezoma forme chemise evanda po esala bien ya bapapa yango. Toza pe na biloko ya bana ya kitoko nyonso kaka na kati ya Fils Fashion na kati ya Kinshasa. Toza pe na ba cravate ndenge bozomona ya kitoko ya qualité ba marque ya propre. Toza na ba parfum marque Zara balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu boya ko découvrir makambu ya solo makambu bergine ezate. Toza na ba chaussettes ya qualité ndenge kaka bozomona boya ebele. Fils Fashion na prix ya bien okolata na kipoto na kilelo. Bino pe ba mama boya botala biloko pona basi pona kobongisa intime na biso. Toza na biloko na biso ya kosokolela nzoto. Toza na ba vernis, toza na ba rouge à lèvres biloko ya kitoko pona basi to bosana te. Ba mama na ba papa toza pe na ba produit na biso ya kosokolela din ba chaussures ya din to pe ba sac ya din. Oh mama Irene na simbi ezali juste pona koyebisa ba mama moi fraîcheur na monoko bana kini balobi déodorant ya monoko deo ya monoko bongo te. Fils Fashion umela balobi poto na kati ya Kinshasa. Adresse yango wana boya mbangu toza pona bino boya ebele boso ba mayaka ya kitoko yango balobi ya qualité ya propre ba mayaka pamba te bosombaka na balabala te balobi oyo en direct de